Fabien Sali pour Mulingani tanga masolo boucle. Lelo bana nyonso ya quartier Kimbangu basepelaki makasi na komona ndenge honorable Julie Mabulu pe exécutif azobongisela bango nzela na bango oyo ya 3e ri abandi kobwakela bango mabanga po na koswane pena nzela po mbula soki eye yango na elanga oyo papa honorable Julie Mambulu asali pona bana ya quartier Kimbangu na kati ya commune ya Kalamu. Boyoka ndenge basepeli pe bakumisi makanisi ya yemoko gouverneur po azali na kati oyo ekumamaka epai ya yemoko epai gouverneur de la ville papa Gentini Ngobila. Boyoka ndenge batu bakumisi honorable Julie Mambulu po atika kabana ya quartier Kimbangu te. Eloke marke biso ezake mingi kati na biso tomoni bakonzebele ana Kimbangu mais honorable azo sala yango ne marke nga personnellement na ki muto honorable te na moni acte sali a poser honorable ebinga te mais tango na moni acte a poser nde epti ninga na pusa na pene ya parti na bango vraiment ngai moko na mikoti na kata parti nga moko bakoti ngati nga moko na koti par rapport à acte puisque ebele na batu tozana bango bazana mbongo bazape na ba poste minene awa na Kimbangu mais basali geste ote mais ya poser yango vraiment pour na nga na le bilongonia et puis na bete na sadere na parti na parti za ACP na koti na la du fiche d'adhésion te menga na koti na nko donc na koti po bazinga par rapport ya misala o bango basali donc na moni que sotu na umeli na bango mwata mukeka ko basali misala na bango ba no mona na donc so na umeli na bango peut-être changement moko ko ya raison pour laquelle nga moko na koti ata ba obenga na nga menga mo na koti. Merci. Julie Mambulu Daniel Sala ngaho na benga ko excellence na benga ko évangéliste pour masolo la biso bandaki wana lokola nzamba zo matisa yo gloire à Dieu et osuka wana te mais mbala sima na le maire son excellence Ngobila o memaye na avenue awa ata la pe quartier ndingeza to la posa ko banana mompono tina bongolo et désenclaver quand même bambouteillage aux à la place wana so ba bongisi biso balabala lo ba entraînement surtout et ko sala bien yeso aloba lisese moko boye banzete ebota kambuma te foko kata yango ko bwaka la moto malobeza que na vision chef de l'état oyo kolanisa manaye gouverneur alobi Kini Bopeto na simanaye Julie Mambulu akanisi to bongisa tout ça Bopeto na baba na biso na quartier na biso Kimbangu yango tozo sala musala oyo po na idée chef de l'état oyo eza préconisé par ya gouverneur et puis suite nango eza Julie Mambulu toujours na lignée ka wana ya Kini Bopeto de tout ça musala po na kwa saigner baba na biso. Bon, ils ont pas à Kimbangu te mais ils ont souci parce que bala Kimbangu basé belé mais souci ils ont nango ils ont plus que moi na Kimbangu. Bonjour. Donc ils ont souci te pour pas à moi Kimbangu to pas honorable mais souci wana donc abana ko sala bolamu bana kala donc tellement mutu abotama na bolamu ça ka bolamu oyo ngo sala donc euti na motema parce que ba prena mutu ko sala bolamu te balakisa mutu pe ko sala bolamu te bolamu des semences le quoi bolamu des semences na ye yango sali eloko oyo pona bien-être na biso bana Kimbangu surtout na bana ACP wana le tomo bino pe botikali bolanda ndenge kaka papa ya bana papa ya mayele honorable Julie Mambulu atikaka bana na ete ya quartier Kimbangu ezala Fabien Sali pour Mulingani tanga masolo boucle.